Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Mig Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Kunani ba pesa basangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Ah oui, je dis grand merci à mon Dieu parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Yende mutapesi biso susu. Occasion tokuta na susu na Solo la vérité TV na Mig Niema donc marambango dango e bandi kane tozo loba. Hein? Ni bloqué par ya père double na kata London, meilleur vœu na yo, meilleur vœu aussi à Lolita qui a Bassala et à Fabrice Tanzambi donc Nakata France, ma meilleure vœu na bino. Émission na biso lelo nous allons recevoir notre invité. Il est le fils de Pépé Calais, au mekampe ko beta moi li solo na e. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Toro Makas. Nzamba osala. Makatala 2020, 20 sur 20 quoi. Ah, nzamba bena sali quoi. 20 sur 20. Bonne santé. Comment est? Au sentir Na sentir na ngai. naza bien. Des années les qui moi mikolo et belé moi à nouvelle moko les kaki wana. Toyokaki que toyokaki te meto moni déjà na ba télé partout les qui cousin na yo. Tu connais Patrick Yampania non? Très guito. Azana ni pa na. Wana ndeko pena. Azana ndeko pa na. Ndeko pena. Wana ndeko pena ndeko. Ndeko na yo. Patrick. Azana ndeko na. Wana pena nga. Wana ndeko. Patrick. Ya osudete. Ndeko pena osudete. Wana ndeko. Okoyi ça sur ko relation parce que yo pose la ki ana. Ovanda place mona papa na yo. Oh ouais. Ovandi place. Navandi. Mingi pena pona makambo na biso ndenge bandeka kokimande makambo ngo po ba père balaki na mwa ndenge tokende mo libanda mingi mwa ndenge na ndene baolinga te bosala ngo te papa bino anolinga tosala musique mpona nini otuna ye peta mokolo moko te bakoloba te balobaka eza mabe omoni kala bando obenga ngo musique moko ya badéléquant ya bazoba ya banini mais lelo sikoyo bango ekoma nango kutu bakoma préféré ba famille c'est comme vraiment na bango zone musicien to joueur qui a besoin de mob abala musicien ko ka banda par-ci par-là ko bala musicien faut za motema ngaskoyo na olinga vraiment to kota pena na kati pena masolo ndenge ezalaka tomona ye Patrick aya sali témoignage na église na centre de réveil na yebi ko la net témoignage yango te ola nango te ndeni boyo yo kai témoignage wana te pena na ndete Patrick Aleki na témoignage à l'obi qui est à un sukula ba pota ba papa ya Pépé Calais yo za mwana Pépé Calais na ebite nde mo zaki na papa na zaka na pota ye mtabana ko sukola ngoto nengeni poto tuna lo fumbu beta sagesse mais na ebite ye mtabana sukola papa mino ba pota bon na ebite po nazalaka trop te na bango na ebite peut-être ya solo peut-être pe ya lokuta na ebite pour nazalaka te ozalaka te kutu Patrick série moko botango ayende Brazzaville to eva na Brazzaville shinga abetela o masolo ana pete te to beta masolo bon na yebi nanga pete po masolo musu ba beta rapete musu peza ya kobeta on comprend obeta te ndeni fallait bobeta lisolo car ndenge ezalaka po mutu nyonso ayeba ke likamba ngo ezalaki ndenge nini ekenda ndenge bon na cadre pena ya vrai nga na ebire na ebire musana biso kana emema memara moko bozana bino kote mo ba Guinée équatoriale bwana bino kote ba Zimbabwe bwana bino na Brazza bon mo batata mwasi na yo pesu bake ko confirmer yango siko eloko wana etant que bino bana Pépé Calais bomona ondene alors tant moni bandeko ya papa la bino soki pena bandeko oyo pena ya mpanya ye moko ba confirmer yango peut-être c'est solo mais pour notre bagage bon nga va na yebite yo yebi na elo te donc ce que vient bandeko pena bango bakongo c'est solo mais c'est que ça solo yebi nanga te po batu musu ba bieza lukuta pasteur wale sa monter bango po ba ke ça ba témoignage à lukuta yo le bieza solo donc vous confirmez que ça solo te na lobi te que ya solo to ya lukuta
Pongande na lobi ke na yebiti. Na yebite. Oye batendeni. Na yebi nangate. Yali kamusu beto ko sala mo ngana yo me. Yo ke beteli soko te mo bina ndenge mo bo. Batuni ko to za 3. Ba olinga batuna susu. Troisième personne. Mais peut-être ayeba inete. Aye batendeni on sa kata famille no yebiti. Boyo sambela wa. Ngai. Bon, merci sikoyo. Na sambela sikoyo Jésus Christ na minute. Église. Pour liboso na zalaka ba bikenda kenda kana église nyonso ndenge zalaka. Après ce comme na koma pena na kenda pena na Islam. Na vai na Islam ba baptiser nga na kombo ya Hassan. Lassan. Na longo na kombo Hassan. Na longo na kombo Hassan. Quand on a tiré au poulet côté ba Zimbabwe kuna na yepo na kata sous deuxième shahada ndebe ko pesa kombo ya Nour. Donc Léon na la Nour. Nour, donc ça veut dire quoi? Étoile. Étoile. Nga na za Nour, étoile. So ke makamwana yobi oyebi na le côté. Terre. Beaucoup t'en a. Biso ndule kaka. Beaucoup t'en a fait na Patrick. Kala, kutu kuna na pale kutu kala. OK, ndate point. Kala. Bota mama abino akufa ki ozala ki pete. Mama Pauline dae. Boweli mon la lo fumbo. Ya bakotiasa matanga. Kasi tolo ba vérité o ya ngwana boweli mon na ya kotiasa matanga. Eloko sala ke olongwa pa lo fumbo. Omoni pour ça que de lo fumbo ndazo. Moi les grands coach makambo na longola yebi onte. Atikala osota mbongo moko ya batute. Na nepe da bien. Bosko lo. Ngona epena makambo na. So lo ngwa pa ne pourquoi? Te pour ça que de lo fumbo ndenga za bongo. Soki lelo yo naza pembe na yete. Na parler na vandi. Na osé la chiffre 7 bima. Pour chiffre 7 mte bima solongo chiffre 7. Et chiffre 7 mo besoin. Chiffre 7. Perfection. Yo le bina ko qui n'est pas nyoka long. Yo moro lisusu chiffre 7. Yo moro lisusu le fomo finalement. Vous avez un choix ou bien comment? Bon, na ebi ke ba journaliste ba la mo ba sungi. Mais na webi soke na lo fombo. Soki na longwa ki na zap na palais. Wana za vie na wana palais na na longwe te na za. Mais na za na palais. Na osana makambo nga ona ko sengeli na sala. To zala ki na ye. Et lo resali ke to fa na nanu po. Place à répétition za souté. Beaucoup na place on a répété. Et comme église. Oh, ezaki flat hotel comme église ndé. Général loué sango ba église. Ah bon. Donc na se wana service zo ki wana comme église. C'est la répétition exacte. Et si ka mona kenda ko ngamo ko na kenda sola na bandal. Na ex bichilix et c'est là to beta chaque dimanche. Kuna pe ba mise bazo négliger. Et comment que ba négligence mo so ba lingi ba ye, so ba lingi pete ba ko yana bango te. Donc ngana mona ki ke na bengi pe boye ye mo presa bino to va na parler. Petit canon nous. Ngabuna ngela to sala réunion to ba ni les autres marché te. Bien le beto longola batu. To longola batu tout ça batu misusu. Oh, ezalaka. Na ebité. Bon. Wana siko ele makantia ye kolonde ma. Oza pe chanteur donc depuis pe to bandi ozo loba ka royemba pe to yoka pe ta mo avwa na on sala pe bien. Ozo tuna mama kambo. C'est Cédric Lofalanga na kati ya Turquie et puis Kestia et Boté na Tunisie donc ba yoka pe ta mo lola kaka nezala rati. Andeni, osa fier. Na beta ndeti plani. Ata trahi. Et c'est ça Kestia. Kestia. Ah, Kestia na Tunisie hein. Bana Tunisie nyonso bandeko nyonso Tunisie. Te mingi bana Londres. Ah bana Londres. Na ebi ke yosa kote kuna. Ni bloka pa ya. Bambo te dele. Faire double papa mapasa. Inda mabe. Kasi yemba po sepe sa ba. Na kata Londres ona kana somona ba de Gaulle mbongo. Na somona ba ya. Ba viena na Clément Dangi. Bambo te dele. Donc ane maniti loni. Ata trahison. Casse trahison. Na kati na kosa ngolo mo trahison muke na kati boye. Salaka elo mo za chanteur. Na loba. Eloko yo bolingo eloko babe. Ekoko misaka moto ndezoba. Ekotika biteni nyoso ya nzoto. Ekopona motema konyokolo yango. Ekomema yo banzela o yebite. Ekomema yo tina frontiere. Ya bamboka oyo oyebi kombote.
ekopepa yoloba kwa ekati ngambo moleki nzela ye wana akei kolinga pasie nalingaka baninga batrahiringa kolinga mpasi yeyeye nalibala baputinga na infidelité mbongo yeyeyeye mbongo nalingaka mbongo na vinanga mbongo yeyeyeye mbongo nalukaka mbongo na vinanga mbongo elakisi ngai infidelité lelo na poshe nanga lobi ya Beverly lobi na poshe ya Teddy Kinsala lobi kuna na poshe ya Fangu Pezo lobi kuna na poshe ya Gima Yolas ekosuka na poshe ya Pepe Kale nake musika te ok no peka musika te ani bloka pa ya faire double donc ba mote bele bisiko zali na kata London na kata Tottenham kaka ndenge ezalaka nalobi sikoyo lofumo mpe asalisi générique mombo na omona eleka na tv mais namoni na kati te sikoyo omoni sikoyo base oyo sikonga na vainele na palais yango wana po ani mpo leka na générique te non eza bongo te eza ke tosali générique bato bayebi mais nga nakoinforme oke naza na kati namoni yo te koza na kati na son te na image mpe na son nasali sous animation nasali badio na animation nasali baréponse na animation mpe na bini mais namoni yo te moi siko makambo yango donc tosali eloko me omoni bilo mosusu bosali yango me bato moko baza na posa te obima baa na posa baétouffe yo omonana te sikoyo lofumo aza na posa étouffe yo yo mwana vie na ya étouffe te nayebi te oyeba te yo oyebaka mnese otunu awa oyebi kaka te mais ndenge ozolobela bato baocomprendre ke tu veux dire ke lofumo oyembi obeti so oyembi na kati ya générique mais omonani te eloko te oréclame badroit na yo c'est ça non c'est ça ce que tu veux dire non bon koréclame c'est trop dire na réclame pena te mais nasaleli oyo eza mpona nini ntango ebimi président lobi ke non muno salika na télévision sala promotion aleka ndenge kaka yalaka mais nga tellement natalaki yango ntango natali yango pa na o pitu mwanza alobaka na deuxième regard nabwaki deuxième regard namoni mpena ke na kati na sati naomonana te do bato bayebi ngai nde bayebi ke wana des années o ayebi nanga moko taka soko omona elongi te mutu omono te c'est que réalisateur ao bakopera na lofumo bakata yo monana te kasi mutu kolo générique eza lofombo akotravaille yango na réalisateur akotravaille yango na promoteur te yo monana na clip namonani te nayebi te soki alingi mpe te so mpe alingaki na ninga namonana mais nayebi mpe te so alingaki te mais so mpe alingaki na nga namonana nayebi te so alingaki te eza compliqué quand on te dit quelque chose ozoloba non nalingi te ye alingaki te nayebi te mutu mo bazolinga baétouffe o c'est que si je comprends bien c'est que yo na ye mpena boza so bon terme te ntango wana vie nanga wana mpe na vie pena pale wana vie pena pale bato nga nabengaka yo kutu papa nabengaka ye papa ocomprendre ngai so tolandeli bien okomona na kati ya famille wana ya mpire baku bato ya Pepe Kale mpona éclaircir bato bien mpo bato mpe bakoza na mwa confusion nga namona Pepe Kale te mais naza koko ya Pepe Kale nga naza koko ya Pepe Kale naza koko ya Pepe Kale po mwana oyo aboti ye nde aboti nga yo za nde koko ya Pepe Kale ya Pepe Kale comprendre donc naza koko yango babengaka nga mokitani babengaka nga mpena do descendant pena aza nani aza mama na to papa na nalongwa na kote famille kote so nake musika naomona déjà lofombo papa nanga oyo sosokaka le lofombo ndeni so nazwi juna mombafu père nanga moto abimisa bango naye babimela ye na empire bakuba eza okomprendre makambo wana ezokende ko lofombo na juna mombafu donc kutu lofombo nanu te juna mombafu abimisi nanu des années azwi des années na kati ya famille kaka des années asala elo te azwi des années abimisi amonti epa bato do ndenge Pepe Kale asalaka juna mombafu po amonana ndi juna soki asali yango epa na ngai
na monana après na yesu pas le fombo donc pas le fombo ça que au monana te ye azosala ki o chité te pas le fombo ezaka ke ezaleka to yeki to tia to kangaka masolo to tia maboko to kende na koko donc na yebisa yo des fois te siko makambu tout ya pepe kale nongo no mono ya mpania akoma sonde mo ninga dimi bwe na gaya ka kosaka te mkomsu tu na mo pesa le fombo wa betelo na président juna mombafu alors bana za munene na kosaka na te nga pena makambo na ndo vanda so pena ya mpana zo beta masolo tango wana asana na bomoyi mwanda mboka kwa ndo betela wana tango to komiso zo moba makambo sike ko mokota de comme to ko mo permettre pe mo boye popesi mboti bovandi abetela masolo ya makambo wana ya muziki ya makambo ani o ba pesa ba témoignage wana te ba pesa témoignage na bandinga na ba dala ba témoignage ça mutuza ko pesa ngo emise kasa ni katani kata la ndeni kasi komola biso to kota ka baba ngai te na bina mutu mususu ngati mutu musune tinani ngati azali so azali pesa biso kombo na eto luka na ebisi yo des années 30 oyo agayara osakana te biso na podium to komaka donc na koloba ni so na matina podium omona ngamo biso na matina podium na koma awiti na ndeni bakiso simba non nzamba salanga bongo ba mezo kota nzambe ngasi ko mezo na kota siko ya nzambe asala siko bongo na koma awiti nga koma awiti luka podium 8 bato bana misu batala bamona. Bon, si je comprends bien, au confirmer biso que témoignage Patrick Asalaki et pas ya Pasteur Wale ça isa solo parce que batebele ba loba lukuta ba montage ba nini. Yo kana ebisa. Pasteur Wale c'est que Dieu vous bénisse. Ozo sa musana okitoko nzamba pambola yo. Yo kana ebisa. Alors, c'est ça. Si yo kana ebisa. Pasteur batazana alikambuti. Pasteur Wale ça biso stoyebiye. Adam Musali anza. Mais batu ba interpréter que Pasteur Wale ça asali maramba lukuta, afuti Patrick ba mbongo pa loba mabe pour la. Est-ce que maramba ça la bon? Kasi batu musu ba commencer ba témoignage à bricolage mais osiko ya Wale ça que to confirmer biso que ça solo Pasteur Wale ça zali musali ya nzambe boloba ikazo kosa yo kate ba oyo siko ba yeko sala témoignage kuna soki balobi ya lokuta est-ce que pasteur falo bakeno yo lobi ya lokuta so pa lobi ya solo pasteur falo bakeno ya solo pena te muna mutaza na ndenge na ye pasteur ayambi te ngana osala témoignage tu va leka loba etali pasteur nani to etali mo kambina to mo ndimina nini inde ko loba pa oyo monati to yebi pete ngape na ko peso témoignage mo ko pe tanto bena kosina non tanto bena lobi na pe ya solo aimable téléspectateur donc muto aza compliqué abi mais non c'est le vrai abi témoignage musu mutako sala eza ya lukuta excusez-moi s'il vous plaît je suis enrhumé yemoro pa lobi susu que peut-être eza ya lukuta non est-ce que non le pas mabe tozwa qui pour éclaircir biso ma mususu mais jusqu'à présent là zo pesa biso pe réponse mon côté où est sûr oui non non réponse pour ça bien non on va par rapport à ni na oya l'église na yo mama okambi na biso yo za mama okambi na biso na église te ba témoignage te mona ba témoignage mususu mususu ba tomboli pe musapi aye pe na liboso pa akomisa kombo kaso komisa ta kombo na yepe boye ngam na koloba ngam na yebi yo yebite mais église ça nini nzamba zo lokumu mitintu na kosina tantu na lobi na ngape ya solo ngana on va peut-être ngana zo loba ngana yo moko c'est compliqué yo moko nazo loba nini nazo loba selon mutu na lobi tike bango bakosi bango ba pesi témoignage na bango c'est que bakosi ndenge oyo bango ba yebi yo c'est que bakosi ngai na yebi na ngate yo yebi na oti lobi ke mutu mususu akoya apesi témoignage mais témoignage ngo ye moka muta yebi oyo alobi na ya solo na ya mabe na lobi mabe na ya solo na ya mabe c'est que des années na comprendre hôtel ozoloba ebele kati ya pepe kale kati ya papa ya o pepe kale makambo nyonso nani andoko sala bo sala boye pona nga na yebi na ngai eloko te mais est-ce qu'on a la tuni makambo témoignage yo lobi na ngai yango na bi témoignage pe ezali mabete ba lobi wana bango ba yebi yango na yango na ke mutu ba yebi ba yebi ke ba yebi pe msu pasteur abatu ayebi na ete au moins to tia confusion na mito abatu yo kana ebiso oui o tia confusion na mito tanto yako tia kopesa ba témoigner pasteur aiba ayeba te ndeni tango azolandela ba prière fo ayeba yo ndoko ningo confesser sikonde yo ndoko lingaka na bo na confesser si loba de ya be waseke ye apesaki témoignage te ezalaki nde confesser pardon
comment on appelle ça? Les amis confession, il faut confesser pas pasteur. On va dire que ozo compliqué ça la clair. Olobi oyebite. Olobi que mutako pesa monsieur ça qui ça ne confesser pas pasteur. Yo moko ozo c'est compliqué kaka. Nalobi boye yoka. Na kati ya makambo wana ngana kuiki. Ata muke na kokota ngote. Talaka yo moko tolobi. Na baleki susu ya pepeke do batata mwasi. Obiso nyosto obiso to benga batata mwasi na loba. Bakoko. Bayeko non bakoko. Bakoko bayeko loba. Parce qu'on a beau y en a. C'est que bango bando mona mambo. Biso to na biso tite. Tu comprends? On a quitté, y en a le baquet. Mutu na muta yebi oyo ya so sala. Basali mabete basali malamu. Oh. Ça m'a bé point. Oh, qu'est-ce qui va sali mabe? Na tunio. Tenga sikoyo etake koko kaka. Koko kaka. Na lo bakake. Eza na mabete. O bango basali. Peut-être ezalaki temps na basala. Peut-être ezalaki pe temps mo ezalaki te. Tant au faux témoignage mo vous fait bimer ezala ya boy. Vous êtes mabete. C'est que ça planifié. Non, oh, est-ce que ma témoignage a planifié pe ezala ka? To comme tango ke na suka parce que depuis que to bandina yo na o la réponse mo so pesa ngate ni le cap à faire double na o la réponse a pesa ngate azo compliqué nga abi témoignage ya le cap à na Londres faire double. Na yebi ke yo za pembeni. Yo za pembeni. Matane, ye bazo yoka. Na yebi kutute na sala des années. Na lobani, na lobani. Na yebi kutute na sala des années on ndenge nini parce que na o comprendre na nga pété. Il y a le deux témoignages té, alobi montage, alobi pardon, montage yom de lobby. Té, kasi té, olobi. Est-ce que nga na kokota makambo wana? Yo lobi ni, olobi ke o confession. Montage. Oh, pasteur a évité. Oh, a évité donc. Doti kala bi. Nga na loba nini gabo? Nga na répondre na question oyo pesinga yoka. Na so des na ngai. Réponse oyo pesinga yi. Na bino tango to yaka osala ba témoignage en église. Pasteur a yeba na été. Pasteur nda yebi kage no ba tikombo ya kinga na osala témoignage. Pasteur wale sa yemo abenga. Na zo benga ne pas pepe kala zapi amata. Kasi mabete? Kasi. Tanga benga ki est-ce que yebaki oyo mutu wana koloba wana? Est-ce que pasteur a komi nzambe? Papa, on a compliqué. Même les téléspectateurs, on a compliqué. So la tout est wakimi bwe. Au monde makambango. Oh, confession. Ada témoignage j'étais bango basali témoignage na bango bonga na kota ngona nini. Yo beza confession. Ko beza témoignage j'étais. Obi pasteur ayebi na ete. Au monde ndoko comme compliqué la solo la vérité TV. Zelana. Tango to kobena. Liboso maman yelinga ba confession. Zana. Obenga na benga na lobaka elo mwa muke. Porque na muke na bimaka mwa muke. Tato lingana na bolingo. Mobala olinga yo. Nyos na loba no kanti za solo. Te musupo okosa no ka po plater. Yana obi na mokili. Ke na lobi boy. Oh, c'est là on mamba Patrick té. C'est toi Patrick alobaki musupa kosa kaka. Pas flatter. Dala, Patrick ya pas. Patrick ya pas. Papa na ina des annoncés. Ça va. Et Sili déjà. Donc au moins Patrick ya pas na dans. Et Sili. Aza mwana. Et Sili déjà. Oh Pepe Kalabo. On lobby de OPC. Ni on sera rolobana. Non non contredire. Mututé. Excusez. On peut dire à lobby d'ailleurs morabini. Mobile chose linga mwasi. Est-ce que le maramio c'était ça ya solo. Mutu pas le baka po. Ah c'est plus ça. Moi c'est pour moi si alinga ye. Kasi ba o baza basa. Wana kota ba église na ba pesa ba témoignage ba église na biso no stomo na kamuna mutu. Ayo pesa témoignage. Témoignage ba yo pesa ba yo mo la ndip na témoignage yo mo tepe na mais oh bena mauvais ma quoi. Zambe te o mauvais ma. Ah nous maman mauvais ma. Oh bena mauvais ma quoi. Non. Donc papa na ngai des années. Tala to komi dala suka émission comme bon. Na suka émission kana loba boy. Oh yalia na motoki na ngate sauter bible. Aloba. C'est le bas sauter bible. Ti oh. Ah. Bon Patrick est poton di maman. Yeah mon rocher. Yeah mon bouclier, l'armée de ma victoire. Alpha et l'Oméga. Na lobe lo kote wana na benga na yembi. Eza na rapport moko tena makambo yo. Marabolobi, olobi ebele. Te yoka. Mais to tiki ba par rapport à nini? To tiki batu na gu. Ngana opesa. Na lobele o moboye. Ono songa obete za par rapport à bokeso ngana uti. Na ono songa lobeli wana. Eza par rapport ya
côté nga na uti côté ya Delta Force na côté ya Big One juna Mombafo na Godelofo o etali mamba famille oyo ezake no maboti etalinga te etali ote mabolo confusion na za kuna te papa moi je suis déjà presque à la fin na de cette minute musicien donc na musicien ok merci beaucoup que Dieu vous bénisse na ndenge pour répondre à l'invitation la mission merci aussi à Miguel en direct de Paris bon na pesa ta mabanga kasi para mabanga nga na obwanga langa to sisi na biso déjà pe mabanga na ko bwanga ndeti na pesa ndeti yambala couloir royal na Londres de Gaulle mbongo na London en plus na bo sanité bosé belé docteur Charlie na London bosé belé Jojon Kiere papa Vivi na London wako bwanga ne mabanga Serge Kanza Mfuka na Paris et puis na bo sanité Yvette Okunji mama Yvette Okunji mama et si na Hollande na ba bele karate mabanga pese po ndeti cameraman ese fona bwa El Makande El Makande na bwa ki ete mutato bimisa batu sans likwanza tika boy azo bimisa pena image ndengo za azo salo pena no ba donc fona bwa kai El Makande menga za boy mobali ya mbinga ya shoko ya boga po ba momi balinga na pesi ba mbote bele donc yebi kaka yazala ba héros de l'ombre bon ba la kana sima donc na ya ngwana na bo sanité na pesi collègue na yo lokola bébé Bercy de longues jambes hein de longues jambes chargé quoi bébé Bercy de longues jambes na lobe lote nga lobi na ngelo est-ce que nga lobi nga na lobi na ngelo te en plus na boyi Alain Kapumba binadama motema ya joli mosté na Paris esili papa na bien ya be misi kasi to sito ko ni dana suka no bon nakende mo mukekas nakeka mbamba kaka na bosa ente massa na Juma commanda Juma commanda Juma na kata bakinda konti kuna Kinshasa Kinshasa na boyeka temo 3 personnes na bogi bana bayaka bana ya shaba on so la ba maître exact ba na nino on so ba beta pas kolanga couleur écrit pas kolanga couleur il y a des années 30 kala mingi te chiffre 7 album nanga ezoya chiffre 7 chiffre 7 ezoya na février kaka février chiffre 7 perfection ezoya chiffre 7 na loba be chiffre 7 des années 30 maison flamboyant record merci na producteur nanga na musika na bosente JP Diamantine les grands producteurs Esili. Ok, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Je tiens à remercier Miguel Niema et El Makande. Pourquoi pas à paire doublé. Papa m'a passé ni bloca pa ya quoi. Au moins ni maramba quoi. Ni bloca pa ya. Aye roko sa biso quoi. Alobi que ezali témoignage que ezali né confession. Donc merci beaucoup. Au revoir à vous de big bisous dans on a fait citer Molicho na awa na kati ya to solo la vérité TV. Allez. Charlène Tonda. Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Miguel Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner. Kuna ne bape sarabasangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse.